d'éternité en éternité, tu règnes. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas. Et nous sommes dans la joie de nous tenir dans ta présence. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la vie. Pour la vie. Pour la réconciliation avec le Père. Pour le sang du pardon. Pour ta miséricorde et ta grâce. Père. Père. Mon Dieu, mon roi. Je te prie avec le Saint-Esprit. Accepte de bénir ta parole. Enseigne-nous ce matin. Je te le demande avec le Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce matin. Alléluia. Amen, amen, amen. Retrouvons le livre. Comme vous le savez, c'est l'année de la Bible et l'année de l'adoration. Retrouvons le livre. Revenons à la Bible. En toutes choses et pour toutes choses. Retrouvons le livre. Déjà dimanche passé, le Seigneur nous enseignait sur Jonas. Et nous connaissons l'histoire de Jonas. Cet homme que Dieu a appelé, et Dieu l'a envoyé vers une ville afin de déclarer une parole de jugement. Il devait prêcher, dire que la ville sera détruite. Mais au lieu d'aller là où Dieu l'a envoyé à Ninive, lui prendra un bateau, il va se rendre à Tarsis. Et dimanche passé, le Seigneur nous a enseigné sur ça. Comment le bateau a été secoué. Les gens ont jeté tout ce qu'ils avaient de bien dans la mer. Mais lui était calme au fond du bateau. Finalement, lui-même demandera qu'on le jette dans l'eau. Et on l'a jeté à l'eau. C'est juste un rappel de ce que Dieu nous a enseigné dimanche passé. Et quand il est dans l'eau, Dieu envoie un gros poisson qui va avaler Jonas et qui va l'amener jusqu'à la terre. Mais dans le ventre du poisson, Jonas se met à prier. Et on voit que dans sa prière, il fait allusion au livre des psaumes. Donc il connaissait le livre des psaumes. Il fait allusion au livre de Samuel. Dans sa prière, il y a des textes qui viennent du livre des Chroniques. Donc il connaissait aussi la Bible de son époque. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, nous lirons dans Jonas chapitre 3. Nous lirons tout le chapitre, donc du premier verset jusqu'au verset 10. Jonas chapitre 3, du premier verset jusqu'au 10e. Amen, amen. Amen. Jonas a été vomi sur la terre. Et nous sommes dans Jonas 3, 1 à 10. Je m'en vais lire. Je nous laisse trouver Jonas chapitre 3. Et nous lirons du premier verset jusqu'au 10e. Je m'en vais lire.
La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors, Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Amen. Amen, amen. Amen. Le poisson a vomi Jonas quelque part. Et Dieu parle une deuxième fois à Jonas. Lève-toi. Va à Ninive. Prêche. Amen, amen. Amen. Et il entre à Ninive. Il se met à prêcher. Il est mécontent. Ninive sera détruite dans 40 jours. Vous serez tous exterminés. Il prêche avec colère. Il est très mécontent. Vous savez, Jonas, quand il allait à Tarsis, nous comprendrons pourquoi il a choisi cette destination. Selon lui, aller à Tarsis signifiait s'éloigner de Dieu. Aller le plus loin possible de Dieu. Parce que dans sa tête, Dieu était uniquement leur Dieu, le Dieu d'Israël. Donc quand il sort d'Israël, il s'éloigne de la visibilité de Dieu. On peut dire de Jonas qu'il croyait avoir les monopoles de la chose de Dieu. Il croyait que tout ce qui est de Dieu, c'est eux qui le maîtrisent. Lui et son peuple. Mais il ne savait pas que Dieu a un plan pour l'univers. Dieu a un plan pour le monde entier. Il a choisi un peuple pour se faire connaître au monde. Il a choisi un homme, Jonas, pour le faire connaître à Ninive. Mais lui dit, mais comment ça? Ce sont des païens. Et puis tu me dis que tu vas les détruire. Et je sais que tu ne le feras pas. Mais j'y vais quand même. Alors cette fois-ci, il prêche. Mais ce que Jonas ne savait pas, c'était la valeur de la prédication. Il ne connaissait pas la valeur de la prédication. Verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Hey. Comment? Parce que Jonas a prêché. Lui-même Jonas ne connaissait pas l'impact de sa prédication. Mais ceux de Ninive, quand ils entendent ce message, tous ils crurent à Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait?
nini yango nzambe ande kolinga que le peuple vienne croire en son nom. ete libota eya kondima na kombo na ye. Attention. Sala keba Jonas n'imagine pas que le peuple peut croire en Dieu. yona abande kokanisa te ete libota ko kondimela nzambe. N'imagine jamais Kokanisa te qu'il y a un païen qui ne pourra jamais se convertir. ete za na mopaka no moko kokite kozanga kobongola motema. Prêche seulement. Yo te ya kaka Tu ne connais pas l'amour de Dieu. oyebi te bolingo na nzambe. Amen, amen. Amen. Pour lui, Pona ye non. te Ou Dieu changera d'idée, to nzambe akobongola makanisi ou il va les tuer tous. to pe akobebisa bango nyonso. Mais il n'imaginait pas que le peuple pouvait se repentir. Ya bande kokanisa te ete libote koki kobongola ekobongwana. Et ils jeûnèrent tous, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Bango bakilaki bango nyonso uta mokolo pe mwana moke. Même le roi a appris cela. Ata pe mokonzi ayokaki yango. Le roi a aussi ôté son manteau, il s'est mis à jeûner. Mokonzi alongolaki kazaka na ye pe akotaki kati na kokila. Même les animaux ont jeûné. Ata pe bibwele bakilaki. Amen. Amen. Et il se disait, Pe bande komi lobela. qui sait Nani yango ayebi? si Dieu changera d'avis? Soki nzambe akobongola makanisi na ye. Qui sait Nani yango si ayebi? Dieu se repentira du mal qu'il veut faire? Soki nzambe akotika mabe walinga sala. Ce sont les gens de Ninive qui se posent cette question. Eza bato ya Ninive nde bazomi tuna motuna wana. Et au verset 10, Na molongo na zomi. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Nzambe amoni ete basalaki lolenge wana pe batikaki makambo na bango ya mabe. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Na bongo nzambe ayambolaki to atikaki mabe walingaki ya sala. Comme l'homme a changé, Lokola moto abongwani. Dieu a aussi changé de décision. Nzambe pe abongoli ekateli. Ça, Jonas ne pouvait pas comprendre. Oyo yona akokaki kososola yango te. Que l'attitude d'un homme Ete lolenge ya kozalela ya moto peut changer l'attitude de Dieu. ekoki pe kobongola lolenge ya kozalela ya nzambe. Amen, amen. Amen. Dieu a vu. Nzambe amoni. Dieu s'est repenti du mal qu'il avait résolu de faire. Nzambe atiki mabe o alingaki ya sala. Se repentir signifie, Wana kotika wana nyingo loba. il a même regretté. Ali kolona te amoni penza mabe. Pona nini? Je ne vais pas les frapper. Na koki ko beta bango te. Ils ont changé d'attitude. Bango ba bongoli lolenge na bango ya kozalela. Ils ont changé leur voie. Bango ba bongoli banzela na bango. Ils sont revenus à Dieu. Pe bango ba zonga ki epa na nzambe. Jonas chapitre 4, Yona mokapo na minei. verset 1er. Molongo na yambo. Jonas 4, verset 1er. Yona mokapo na minei molongo na yambo. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Oh, il est mécontent. Ye asepelite. Il s'énerve. Atomboki. Mais comment Dieu? Alobi boni nzambe. Frappe-les. Beta bango. Tue-les. Boma bango. Mais il voit que Dieu ne frappe pas. Amoni ete nzambe azo beta te. Dieu ne frappe pas. Nzambe azo beta te. Dieu change d'avis. Nzambe abongoli mayo akanaki kosala. Jonas est très fâché. Yona siliki penza. Vous savez pourquoi? Oyebi pona nini? Jonas Yona avait lu la Bible de son époque, atangaki Biblia ya tango na ye. mais il n'avait pas lu toute la Bible qu'il avait. Kasi atangaki Biblia nyonso azalaki na yango te. Il n'a lu qu'une partie. Ye atangaki kaka mwa eteni. Arrêtons-nous un peu là. Totelema nano wana. Si tu n'as pas lu toute la Bible Soki otangi Biblia mobimba te, et que tu n'as lu qu'une partie, ete yo otangi kaka mwa eteni, tu risques d'avoir un ministère de jugement. yo koki kozala na lotombo moko ya kosambisa bato. Dans chaque livre de la Bible, Na mokanda nyonso ya Biblia, Dieu se révèle autrement. Nzambe aza komitalisa lolenge mosusu. Dans les cantiques des cantiques, Na mokanda ya cantique des cantiques, il se révèle comme l'amoureux qui cherche sa fiancée. azo talisa lokwa molongani o azo kolokwa mobandisi ya bolingo na ye. Dans les livres d'Esther, Na mokanda esitele, il se révèle comme le maître de l'histoire. azo komitalisa lokola kolo ya lisolo. Tout dépend de quel livre tu as lu. Nyonso eza kolandisama na mokanda nini yango yo Mais tangi. si tu lis toute la Bible, Kasi soki otangi Biblia mobimba, tu commences à avoir une grande compréhension de Dieu. okobana na kozala na boyebi monene ya Nzambe.
Si tu n'as lu qu'une partie, soki otangi kaka mwa eteni tu croiras que ceux qui appliquent la partie que tu n'as pas lue ne sont pas avec Dieu. yo kokanisa ete baye oyo bazosalela eteni oyo otangi te bango baza na nzambe te. Je reprends. Na bandeli Si tu n'as lu qu'une partie, soki yo otangi kaka mwa eteni tu croiras okokanisa que ceux qui ont lu la partie que toi tu n'as pas lue ete baye oyo batangi eteni oyo otangi te ne sont pas avec Dieu. bango baza na nzambe te. Pourtant, ils sont aussi Nzoka avec Dieu. bango pe baza na nzambe. Voilà pourquoi nous devons lire toute la Bible. Tala ntina biso tosengeli kotanga biblia mobimba. Jonas connaissait Dieu, Yona ayebaki nzambe mais Jonas ne comprenait pas Dieu. kasi Yona abandaki kososola nzambe te. Il connaissait Dieu, Ayebaki nzambe mais il ne le comprenait pas. kasi abandaki kososola ye te. Comprendre Dieu Kososola nzambe commence par comprendre toute la Bible. ebandaka nano na kososola biblia mobimba. Comprendre Dieu Kososola nzambe commence par comprendre toute la Bible. ebandaka nano na kososola biblia mobimba. Dans chaque livre, Na mokanda moko na moko Dieu se révèle. nzambe amitalisaka. Hey, ce livre est terrible. Mokanda oyo eza matata. La Bible, Biblia ne nous fatiguons pas de la lire. tolemba te kotanga yango. Lisons-la tous les jours. Totanga yango mikolo nyonso. Lisons-la avec de manière systématique. Totanga no lolenge penza oyo bososoli makasi. Lisons-la de la Genèse à l'Apocalypse. Totanga yango wute bandeli kino suka. Ça nous prendra du temps, Ekozwa biso tango mais ça ne prendra pas toute notre vie. kasi kozwa biso bomoi na biso mobimba te. Alléluia. Amen. Ça nous prendra du temps, Ekozwa tango mais ça ne nous prendra pas toute la kasi vie. yango kozwa biso bomoi nyonso te. Donc nous pouvons la lire plusieurs fois. Kasi tokoki kotanga yango mbala ebele. Vous voyez? Omoni? Amen, amen. Amen. Et plusieurs fois, Pe mbala mingi j'ai été victime de cela. ngai na tutisamaki penza na yango Oui. ya solo. Jugé par ceux qui n'ont pas lu toute la Bible, Kosambisama na baye oyo batangi biblia mobimba te. mais qui étaient des aînés dans la foi. Kasi bango bazalaki bakulutu kati na kondima. Et quand on devait leur répondre, Tango osengeli koyanola bango nous leur disions, mais il est écrit dans tel livre. yebisa yango ekomami na mokanda Ah boye. bon? Eza bongo. Mais il est aussi écrit. Kasi ekomami Mais pe. lisez ce texte. Totanga no litangi oyo. Et eux-mêmes s'étonnaient. Bango bakoki pe kokamwa. Vous voyez? Moni. Ce n'est pas une question d'âge. Eza likambo ya mbula te. C'est une question de discipline. Kasi eza likambo ya lolenge ya kozala alima. Ce n'est pas une question d'âge, Eza likambo ya mbula te. mais une question de Eza discipline. likambo ya lolenge moko mipesa lolenge ya kolandela malamu. Lisons le livre. Totanga mokanda. Connaissons la Bible. Toyeba biblia. Toujours dans Jonas. Kaka na Yona. Jonas est fâché. Yona tomboki. Écoutez la prière qu'il fait maintenant au verset 2. Yoka sika losambo azosala na molongo ya mibale. Il implora l'Éternel et il dit, Ye aleleli Yahweh pe alobi. ah, Éternel, Ah Yahweh. n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Ezate onga na ndeko loba tango nazalaki nano na mboka na ngai. C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis, Eza yango wana te esalaki ete ngai nakima na Tarsis. car je savais Po ete ngai que nayebaki. tu es un Dieu compatissant Ete yo oza nzambe ya mawa. et miséricordieux, Pe atonda mawa. lent à la colère Yo ozalaka mbango na kanda te. et riche en bonté, Kasi yo tonda bolamu. et qui te répand du mal. Yo oyo otikaka mabe. Il dit, je savais, Nayebaki. tu m'as envoyé perdre mon temps. Okotinda ngai mpo nabungisa ntango na ngai. Tu es un Dieu compatissant. Nzambe ya mawa. Hey. Mais où est-ce que Jonas a su cela? Kasi esika kani Yona ayebaki yango. Vous êtes avec moi? Bozala ngai. Jonas avait la Bible de son époque. Yona azalaki na biblia ya ntango na ye. Ce qu'il dit ici Oyo azoloba awa. vient d'Exode chapitre 34 verset 6. Ezouta na bokande ya bobimoka mpona tuku misato na mine molongo na motoba. Exode 34 Mokande ya bobimi. versets 6 et 7. Mokapo na yango ya motoba pe mokapo na sambo. Ça signifie qu'il avait lu aussi le livre de l'Exode. Elingi koloba ye pe atangaki mokande ya bobimi. Exode 34 Mokande ya bobimi. versets 6 et 7. Molongo mokapo na tuku misato na mine molongo na motoba pe molongo na sambo. Et vous verrez comment c'est très beau. Pe bokomona lolenge nyeza kitoko penza. Il a lu Exode 34. Ye atangi mokanda ya bobi mokapo na tuku misato na minei. Donc il avait la Bible de son époque. Eli koloba zalaki na biblia ya tango na ye. Verset 6. Molongo na motoba.
C'est l'histoire de Moïse avec Dieu. lisolo oyo ya Mose na Nzambe. Et si on a trouvé, je vais lire. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Amen. Amen. Donc nous voyons que Jonas avait Tozomona lu. ete Yona Il avait lu ce texte. atangaki litangi oyo. Il avait lu. Atangaki Vous êtes avec moi. bozana ngai Mais nous verrons kasi tokomona que quand il a lu ce texte, ete tango atangaki litangi dans oyo le même livre, na mokanda moko wana il n'avait pas tout lu. ye atangaki nyonso te. Je sais que Jonas est ici. Nayebi ete Yona aza awa. Amen, amen. Amen. Il a lu ce qu'il a pu lire. Ye atangaki okoki kotanga. Bon, continuons d'abord avec l'histoire. Tokoba na lisolo. Verset 3. Molongo na misato. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Abisika nkolo zwa bomoi na ngai po ete kufa eleki kutu bomoi. Comme tu ne les as pas tués, Lokolo bomi bango te. alors tue-moi. Bomano ngai. Vous savez pourquoi il dit ça? Obi ponya lobi bongo. Je peux ouvrir une parenthèse. Na fongoli mwa litama pene. Il ne veut pas qu'on dise de lui faux prophète. Alingi te ete baloba na tina na ete aza mosakola lokuta. Il dit tue-moi. Alobi bomano nga. Maintenant, quand je passerai à Ninive, qu'est-ce qu'on dira? Sika otongo na koleka na nini bakoloba nini? Tu faisais du bruit. Obande ko ganga kaka. Tu as tué qui? Yo zanani. Ah, il a mis son honneur en avant. Ye azui lokumu na ye atiango liboso. Mais il n'a pas mis l'honneur de Dieu en Kasi avant. atiaki lokumu ya Nzambe liboso te. C'est un honneur pour Dieu de sauver. Eza lokumu pona Nzambe ya kobikisa. Alléluia. Amen. C'est un honneur pour Dieu de sauver. Eza lokumu pona Nzambe ya kobikisa. C'était un honneur pour Jésus de sauver les brigands à la croix. Ezalaki lokumu pona Yesu ya kobikisa moto mabele kulusu. Hey! Il dit non, tue-moi. Alobi bomano ngai. Tue-moi, tue-moi. Bomano ngai. Je préfère encore mourir. Ngai na kut na poni kote na kufa. Jonas a oublié Yona bosanaki que lui-même est le produit de la grâce. ete ye moko aza mbuma ya ngolu. Il n'a pas demandé qu'un poisson vienne. Ye asengaki te ete mbisi ya. Dieu a envoyé les poissons. Nzambe atindaki mbisi. Amen, amen, amen. Amen. Il est le produit de la grâce. Ye aza mbuma ya ngolu. Mais il croit que la grâce est limitée à lui et à son peuple. Kasi azokanisa ete ngolu esuki kaka na ye pe na libota na ye. Non. Te. La grâce peut toucher toute personne que Dieu veut toucher. Ngolu ekoki kosimba moto nyonso o Nzambe alingi asimba. Au fait, Jonas a un problème. Na bongo Yona likambo. C'est notre Dieu à nous. Eza Nzambe ya biso. C'est notre doctrine. Eza malakisi na biso. C'est nous qui connaissons Dieu. Eza biso ba eto yebi Nzambe. Oui. Ya solo. Mais Dieu connaît aussi les autres. Kasi Nzambe ayebi pe basusu. Et si vous lisez bien le texte, Pesoko tangi malamo. quand la tempête s'est levée, Tango mo pepe telemaki. tout le monde a invoqué son Dieu, Bato nyonso babelelaki Nzambe na bango. sauf Jonas. Kaka Yona te. Ça signifie quoi? Eli koloba nini? Pour les autres, Pona basusu. quand il y a un problème, Tango likambo ejali. il faut chercher Dieu. Esengeli koluka Nzambe. Mais Jonas n'a pas cherché Dieu. Kasi Yona alukaki Nzambe te. Ils ont jeté ce qu'ils avaient dans le bateau comme des offrandes à la divinité de l'eau. Bango babwakaki nyonso oyo bazalaki na masuwa loka libonza na Nzambe ya mai. C'était des gens religieux, Bazalaki bato ya biyamba. mais qui ne connaissaient pas les dieux d'Israël. Kasi bayebaki te Nzambe ya Israela. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Nini yango elekaki? Quand Jonas a lu Exode 34, Tango Yona atangaki mokanda ya bobimoka pona tuku misato na minei. malheureusement,
kasi mawa il avait sauté Exode 32. ye alekaki mokanda ya bobimi mokapona tukumi sato na mibale. Exode 32, Mokanda ya bobimi mokapona tukumi sato na mibale. du verset 12 au verset 14. Uta molongo na zomi na mibale kino molongo na zomi na minei. Exode 32, Mokanda ya bobimi du verset 12 au verset 14. mokapo na tukumi sato na mibale molongo na tukumi molongo na zomi na mibale kino zomi na minei. Dans le même livre, Na mokanda moko il n'a wana pas tout lu. yatangaki nyonso te. Dans la même Bible, Na Biblia moko pourquoi wana tu ne lis pas tout? pona nini ozotanga nyonso te. Peut-être que pour toi, Tango mosusu pona yo la solution est dans un livre que tu n'as pas lu. eyano eza na mokanda oyo otangi te. Jonas, Yona lis ta Bible. tanga Biblia na yo. Exode 32, Mokanda ya bomi mokapo na tukumi sato na mibale. je peux lire à partir du verset 11. Na otiko tanga uta molongo na zomi na moko. Exode 32, verset 11. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit: Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils: c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et, répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même: je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel fit quoi? S'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Dieu est quelqu'un qui peut changer d'avis. Nzambe aza moto okiko bongola makanisi na ye. Apprends aussi des fois à changer d'avis. Yo pe yekola ko bongola pe makanisi. Il y a des gens qui sont fermes même dans des choses inutiles. Je ne change pas d'avis. Ezala bato bakangami na makambo ngana okiko bongola makambo na okanisa te. Moi je suis comme ça. Ngana zalaka Je boye. suis dur de caractère. Ngai naza moto makambo makasi. À l'exemple de qui? Olandi nani? Ce n'est pas une fierté. Eza nzombo te. Moïse dit à Dieu: change d'avis, répands-toi. Mose alobi na Nzambe bongola to bongwana. Cette phrase ici, Elobeli oyo les gens ont voulu la supprimer de la Bible. bato balukaki balongola yango na Biblia. Mais en hébreu, Kasi na monoko ba ebele ça signifie répands-toi. elikoloba bongwana. C'est ce qui est écrit. Yango ande komami. Et cette phrase est citée plusieurs fois dans la Bible. Wana elobeli oyo ekomami mbale bele na Biblia. Et comme Jonas n'avait pas lu ça, Lokola Yona tangaki yango il ne te. pouvait pas imaginer que Dieu peut se repentir de faire le mal. Akokaki te kokanisa ete Nzambe akoki kotika kosala mabe. On connaît Dieu en lisant toute la Bible. Bayebaka Nzambe na kotanga Biblia mobimba. Tous les problèmes que nous avons de doctrine, Makambo nyonso tozana yango o etali malakisi. c'est parce que tous nous n'avons pas lu toute la Bible. Eza po ete biso banso totangi Biblia mobimba te. Je vais vous provoquer. Na kotumbola bino Ça, c'est pour le mois de prière. o ezali po na sanza losambo. Quelqu'un m'a posé la question: Moto moko atuninga motuna. comment expliquer Boni boni oki qui est kolimbola. l'onction sur les habits? Ete epakwa ezala na elamba. Je lui ai dit: lis bien la Bible. Na yebisi tanga malamu Biblia. Dans Ézéchiel, Na mokanda ya Ezekiel. Dieu a dit: Nzambe ya lobi. quand les sacrificateurs termineront de faire le service, Wana tango batumimbeka bandoko sala mosala. qu'ils laissent les vêtements au vestiaire. Batika bilamba na bango na esika ya kobuma bilamba. Parce que s'ils sortent avec ces vêtements-là, Po ete soki babimi na bilamba wana. si ça touche le peuple, Soki esimbi libota. ça va sanctifier le peuple. Ekobulisa libota. Ça les mettra à part. Ekotia bango pembeni. C'est Dieu qui a dit ça. Eza Nzambe nde alobaki Mais yango. comme eux n'ont pas lu ce verset, Lokola bango wana batangaki mokandi tangi oyo te. ils font un problème à ceux qui font ça. Bazosala likambo na bayo oyo bazosala bongo. C'est écrit. Nzoka yango ekomami. Lis tout. Tanga nyonso. Ne saute pas les versets. Kotika mipatange mosusu te. Heureusement Kasi ya malamu. que les versets que eux sautent, ce sont les versets que nous lisons. Matange oyo bango batangaka te. Eza oyo biso totangaka. Alléluia. Amen.
Nous verrons ça au mois de prière. tokomona yango na sanza ya losambo. Dieu lui-même reconnaît. Nzambe ye moko azoyeba. Dieu qui parle. Nzambe azoloba. Nous verrons ça. Tokomona yango. Mais quand on n'a pas lu tout ça, Kasi tango tangi nyonso ote. ce sont des magiciens. Baza bato na kisi. Attention, Sala keba. l'ignorance peut te faire dire n'importe quoi. Kozanga boyebi ekiko lobiso makambo nyonso okiko loba ya mabe. Pourquoi ne pas t'approcher, poser la question, vous les faites sur base de quel texte? Pona nini okiko pusa na te? Po tuna motuna bozo sele yango kolandisa na makomi nini? Vous voyez comment Jonas a le même livre, Omoni lolenge kani Yona aza na mokanda moko. mais il a lu une partie. Kasi atani kaka mo eteni moko. Mais l'affaire qui lui est arrivée Kasi likambo ekomelaki ye. se traite par la partie qu'il n'a pas lue. Yango yano nango ezo wuta na eteni oyo atangaki te. Je sais que Jonas est ici. Na yebi ete Yona aza awa. Ah, vous êtes là? Uzawana Retrouvons le livre. tozongela mokanda. Amen, amen. Amen. Dans le ventre du poisson, Na libumu ya mbisi. quand il a prié, Tango ya sambelaki. on a vu aussi qu'il avait lu Jérémie. Tokomoni ete ye pa tangaki Yeremia. Dans les prières qu'il a adressées. Na losambo ya salaki. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Na mawananga na belelaki Yahweh. Mais s'il a lu Jérémie, Soki atangaki Yeremia. est-ce qu'il a lu Jérémie 18, versets 5 à 8? Soki atangaki Yeremia, atangaki mokanda ya Yeremia mokapo na zomi na mwambe molongo na mitano kino molongo na mwambe. Jérémie 18, Yeremia mokapo na zomi na mwambe. versets 5 à 8. Molongo na mitano kino molongo na mwambe. Est-ce qu'il a lu ça? Atangaki yango. Jérémie 18, Yeremia mokapo na zomi na mwambe. versets 5 à 8. Molongo na mitano kino molongo na mwambe. Lis toute la Bible Tanga Biblia et mobimba. tu comprendras Dieu. Pe yoko sosola nzambe. Alléluia. Amen. Jérémie 18, Yeremia mokapo na zomi na mwambe. verset 5. Molongo nango ya mitano. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Dieu avait prévu cette situation. Nzambe abongisaki likambo oyo. Dieu a dit, si soudain je parle pour détruire un royaume, Soki mbala moko na lobi pona ko bebisa ekolo moko. et que ce royaume se répand, Ete bokonzi yango ebongwani. moi aussi je me repens du mal que j'avais Ngai pe na fait ko faire. bongwana na tina ya mabe olengaki na sala. Ah, Jonas, Yona. tu avais la Bible de ton époque, Ozalaki na Biblia ya tango na yo. mais tu n'as pas tout lu. Kasi otangaki nyonso te. Si tu avais lu ce verset, Soki otangaki tu litangi aurais oyo, compris ce que Dieu veut faire. olingaki yo susola mai o nzambe alingaki ya sala. Dieu dit, soudain, je parle à une Na nation. mbala moko na lobi na tina ekolo moko. Vous voyez? Omoni Soudain, na mbala moko. lève-toi, Telema. pars, Loba. dis à Ninive, Loba na Ninive. elle sera détruite. Yango ko bebisama Soudain. na poisa. Mais si ce royaume se répand, Kasi soki ekolo yango ebongwani. s'ils reviennent de leur mauvaise voie, Soki etiki banzela nango mabe. je me repens Ngai na du mal kobongwana na mabe. que j'avais pensé lui O nga faire. na kanisaki kosala na yango. Ah, Jonas, Yona. tu connais ta Bible, Oyebi Biblia na yo. mais tu la connais en partie. Kasi oyebi yango kaka nendambo. C'est ça ton problème. Yango wana de likambo na yo. Si tu la connaissais entièrement, Soki oyebaki yango na mobimba na yango. tu n'allais pas dire à Dieu, tue-moi, tue-moi, Olingaki tue-moi. oloba na nzambe te bomano ngai, bomano ngai. Quel plaisir Dieu aura de te tuer. Esengango nini yango nzambe akozala nango soki abomi yo. Amen, amen. Amen. Oh, vous êtes là? Bozana. Vous voyez que Jonas est ici, non? Moni ete Yona za awa. Même les généalogies difficiles à lire, Ata na babo kitani o elandi sami eza pasi ya kotanga. lis-les quand même. Tanga yango ata. Même si tu prononces mal. Ata soki ozo tanga bakombo yango malamu te. Shamaeja engendra, Masaeja engendra. Lis quand même. Yo tanga kaka.
un jour, mokolo moko il y aura un message qui sortira de là. ekozala na sango moko kouta kuna. Si aujourd'hui tu ne comprends pas, Soki lelo ozososola te, c'est que tu ne traverses pas cette situation-là. elingi koloba ozoleka na likambo wana te. Mais un jour, Eza na mokolo moko ce texte sera la solution à un de tes problèmes. litangi yango ekozala eyano na moko ya makambo na yo. Amen, amen, amen. Amen. Jonas, Jonas. il a prié en citant les psaumes. Ye asambeli azotanga pe mokanda ya Il loyembo. avait cité les psaumes 50. Atanga ki mokanda loyembo mokapona tuku mitano. Le Seigneur nous en a parlé dimanche passé. Kolo alobela ki biso yango mokola yengeleki. Mais si il a cité les psaumes 50, Soki atanga ki alobela ki mokanda loyembo mokapona tuku mitano. il a cité les psaumes 116. Ye alobeli pe mokanda ya loyembo mokapona kama moko na zomi na motoba. Mais entre les psaumes 50 et les psaumes 116, Katikati na mokanda loyembo mokapona tuku mitano na mokanda loyembo mokapona kama na zomi na motoba. il y a le psaume 86. Eza mokanda loyembo mokapona tuku mwambe na motoba. Il a sauté le psaume 86. Ye atanga ki yango te. Psaume 86, verset 5. Mokanda ya loyembo mokapona tuku mwambe na motoba mulungu na mitano. Psaume 86, Mokanda ya loyembo mokapona tuku mwambe na motoba verset 5. mulungu nango ya mitano. Il a prié avec les psaumes 50. Ye asambelaki na mokanda ya loyembo mokapona tuku mitano. Il a prié avec les psaumes 116. Ye asambela mokanda ya loyembo mokapona kama moko na zomi na motoba. Mais pourquoi il avait sauté les psaumes 86? Kasi pona nini ya tikaki mokanda ya loyembo mokapona tuku mwambe na motoba. Psaume 86, verset 5. Mokanda ya loyembo mokapona tuku mwambe na motoba mulungu na mitano. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Alléluia. Amen. Les gens de Ninive vont invoquer Dieu. Baya Ninive babelelaki Nzambe. Et Dieu est plein d'amour. Nzambe atonda bolingo. Il Ye pardonne. alimbisaka. Hey. Il a lu les psaumes 50, il a sauté les psaumes 86. Ye atangi mokanda ya loyembo mokapona tuku mitano kasi atikaki kotanga mokapo ya tuku mwambe na motoba. Vous êtes là, église? Bozangwa na iglesia. Ne saute pas les versets de la Bible, lis-les. Yoko tika pembeni te matangi ya Biblia kasi tanga yango. Lis ta Bible. Tanga Biblia na yo. Connais la Bible. Yeba Biblia na yo. Tu seras stable. Yoko vanda penza malamo. Et tu marcheras avec Pe Dieu. yoko tambola na Nzambe. Alléluia. Amen. Tu comprendras Dieu. Yoko sosola Nzambe. Oui, on peut comprendre Dieu. Ya solo otiko sosola Nzambe. On peut comprendre Dieu. Otiko sosola Nzambe. Amen, amen, amen. Amen. Voilà pourquoi il a donné le livre. Talatina ye apesi mokanda. C'est pour qu'on le comprenne. Eza po te to sosola ye. Amen, amen, amen. Amen. Non, Jonas, Te Yona. il faut lire toute la Bible. Esengeli kotanga Biblia mobimba. Jonas, Yona il n'a même pas lu le livre d'Ézéchiel qu'il avait. ye atanga ki atate mokanda Ezekiel o yazalaki na yango. Oui, Ya solo. il ne l'a pas lu. Ye atanga ki yango te. S'il l'avait lu, Soki atanga ki yango. il comprendrait la mission que Dieu lui a donnée. Ye alingaki ya sosola etindia o Nzambe apesaki na ye. Est-ce que nous pouvons lire pour Jonas Ézéchiel? Toki kotanga pona Yona mokanda Ezekiel. Comme lui ne l'a pas lu, nous lirons pour lui. Lokola ya atanga ki yango te. Tokotanga pona ye. Ah, Ézéchiel chapitre 3, Mokanda ya Ezekiel mokapona misato. le verset 17 et 18. Tokotanga molongo na zomi na sambo kino zomi na mwambe. Ézéchiel chapitre 3, Kanda Ezekiel mokapona misato. versets 17 et 18. Molongo na zomi na sambo kino zomi na mwambe. Nous lirons ça pour lui. Tokotanga yango pona ye. Lui n'a pas lu ça, Ye atangaki yango te. mais nous allons lire ça pour lui. Kasi tokotanga yango pona ye. Ézéchiel chapitre 3, Ezekiel mokapona misato. versets 17 et 18. Molongo na zomi na sambo pe zomi na mwambe. Je m'en vais lire. Na tangi. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part.
quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai. Ah. Dieu dit, va, je t'établis comme sentinelle. Annonce, avertis. Si tu n'annonces pas, si la personne meurt, je te demanderai son sang. Voilà pourquoi Dieu s'étonne avec Jonas. Il dit, Jonas, mais tu m'étonnes. Tu me dis, tue-moi, tue-moi. Est-ce que tu comprends ce que tu fais? Jonas n'avait pas bien lu les livres d'Exode. Moïse avait dit à Dieu, si tu ne te répands pas, alors tue-moi. Efface-moi de ton livre. Vous voyez? Mais pour Jonas, il dit, comme tu ne les as pas tués, tue-moi. Il n'avait pas bien lu. Il faut bien lire ta Bible. Tu peux dire à ton voisin, lis bien ta Bible, s'il te plaît. S'il te plaît, lis bien ta Bible. S'il te plaît, lis bien ta Bible. Il jouait le rôle d'une sentinelle. Mais comme il ne connaissait qu'une partie, il a commencé à condamner. Ils seront tués. Ils mourront tous. Et il se met sur une petite colline. Il construit une cabane pour voir comment Dieu va frapper. Il attend de voir comment Dieu va tuer. Mais il attend longtemps. Dieu ne fait rien. Il se dit, ah, qui me respectera ici? Il ne savait pas que le Dieu d'Israël est le Dieu de l'univers. Pourtant, lui-même avait dit, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux et de la terre. Mais la terre, ce n'est pas seulement Israël. La terre, c'est toute la terre. Il disait des choses sur Dieu sans comprendre Dieu. Il ne comprenait pas Dieu. Non, moi je crains Dieu qui a fait les cieux et la terre. Si la terre est à lui, il a le regard sur toutes les personnes qui sont sur sa terre. Personne ne peut prétendre avoir le monopole de Dieu. Nous connaissons en partie et nous apprenons tous les jours. Jonas ne le savait pas. Alors Dieu va enseigner Jonas. Il va faire pousser une plante, un ricin. Et la plante va pousser. Oh, Jonas est à l'ombre. La plante a tellement poussé. Dieu envoie un ver de terre qui tue la plante. La plante fane, elle tombe. Dieu fait souffler un vent chaud. Jonas n'est pas content. Il brûle, ça pique, ça brûle de partout. Ah, Dieu lui dit, tu vois, tu es dérangé parce qu'une simple plante est morte. Et tu voulais que moi je tue 120 000 personnes. Qui n'ont personne pour leur montrer comment marcher.
C'était ça le problème de Dieu. yango wana nde ezalaki likambo na Nzambe Que Jonas aille leur montrer le chemin. ete Yona akende kolakisa bango nzela. Mais pour la petite histoire, Kasi mpona mwa lisolo moke pour ceux d'Israël, mpona Israela les gens de Ninive étaient des ennemis. bato ya Ninive bazalaki banguna. Quelle est ton attitude quand Dieu veut visiter ton ennemi? lolenge nini ozalaka na yango ntango Nzambe alingi kotala monguna na yo? Quelle est ton attitude si la bénédiction de ton ennemi doit passer par toi? kozala lolenge nini soki lipambo ya monguna na esengeli eleka na nzela na yo? Quelle est ton attitude? lolenge nini okozala na yango? Ah, Jonas, Yona il faut lire toute la Bible. esengeli kotanga Biblia mobimba. Il faut lire toute la Bible. esengeli kotanga Biblia mobimba. Et cette histoire de Jonas est tellement merveilleuse lisolo ya Yona eza kitoko penza que même Jésus va l'utiliser quand il parlera. Yesu pe akosalela yango ntango akoloba. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Vous voyez, Bomoni quand il est écrit, tango ekomami il est aussi écrit. ekomami pe. Et c'est par là que le diable tente l'église. Eza kuna nde diabulu amekaka eglesia. C'est par là que le diable a tenté le Seigneur. Eza kuna nde diabulu amekaki nkolo. Il est écrit. Ekomami. Mais Jésus lui répond, Kasi Yesu ayanoli il est aussi ekomami écrit. pe. Église, Eglesia connais la parole. yeba liloba. Si on te dit il est Soki écrit, balobi no ekomami réponds il est aussi yanola écrit. ekomami pe. Ne fonde pas une doctrine quand tu n'as pas 3 textes bibliques. Kovandisa malakisi moko te soki ozalaka na matangi misato ya Biblia. Non. Te. Si tu n'as pas 3 textes, Soki ozala na matangi misato te. ce n'est pas encore efficace. Yango eza no makasi te. Il faut 3 fils Esengeli ezala misato. pour que la corde ne se rompe pas. Esengeli basinga ezala misato po ete singa yango ekatana te. Même pour la table, Ata po na mesa. à partir de 3 pieds, Ekobanda na makolo misato. la table se stabilise. Wana mesa yango ekovanda malamu. S'il n'y en a que 2, Soki ezaka mibale. elle n'est pas stable. Yango ekovanda malamu te. Et il est écrit, Zala na ekomami. il est aussi écrit, Zala pe na ekomami. il est encore écrit. Ekomami pe lisusu. Alléluia. Amen. Et personne ne pourra te déstabiliser. Pe moto moko te oki kodingisa yo. Pourquoi tu fais l'onction d'huile? Pona nino sala epako ya mafuta. Il est écrit. Ekomami. Il est aussi écrit. Ekomami pe. Il est encore écrit. Ekomami pe lisusu. Il n'y a plus match. Likamba kolobeza lisusu. Ah. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Pourquoi vous chassez les démons? Pona nini bozo benga na ba demoni. Il est écrit. Ekomami. Il est aussi écrit. Ekomami pe. Il est encore écrit. Ekomami pe lisusu. Soyez stable. Bovanda penza malamu. Et là, Pe kuna. personne ne peut troubler votre foi. Moto moko toki kotungisa kondima na yo. Et votre foi Pe kondima na yo. produira des grands résultats. Ekobota bambano minene. Voyez comment Jonas s'est confondu. Totala lolenge nini Yona atungisami. Et Dieu ne le tue pas. Pe Nzambe abomi ete. Mais Dieu tue son orgueil. Nzambe abomi nde lolendo na ye. Ah. Dieu tue son orgueil. Nzambe abomi nde lolendo na ye. S'il avait lu le livre d'Ésaïe, Soki atangaki mokanda Isaya. il allait comprendre Alingaki asusola. que Dieu a envoyé Ésaïe chez le roi. Ete Nzambe atindaki Isaya epai ya mokonzi. C'est dans Ésaïe 38, vous lirez ça à la Eza na maison. mokanda Isaya mokambo na tuku misato na mwabe wotanga yango na ndako. Dieu l'a envoyé chez le roi. Nzambe atindi epai ya mokonzi. Et quand il arrive chez le roi, Pe tango ya komi epai ya il mokonzi. dit, prépare-toi, tu mourras. Alobi mibongisa po tokokufa. C'est ainsi dit l'Éternel. Eza o Yahweh alobi. Et Ésaïe s'en va. Isaya kei. Vous voulez qu'on lise ça? Yongi totanga yango. C'est l'année de la Bible. Hein? Ezali mbula ya Il faut Biblia. vraiment une perfusion de la Bible. Esengeli penda Biblia ekota malamu na kati. Ésaïe chapitre 38, Isaya mokapo na tuku misato na mwambe. du 1er jusqu'au 5e verset. Uta molongo ya yambo kino molongo ya mitano. Ésaïe 38, 1 à 5. Isaya mokapo na tuku misato na mwambe molongo na yambo kino molongo na mitano. Je m'en vais lire. Natangi. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. »
Esaïe s'en va. Quel message sec! Ainsi dit l'Éternel. wana elobi Yahweh. Organise-toi, tu vas mourir. Bongisa makambo no nyonso po Tu ne vivras plus. Yoko bika lisusu te. Il tourne, il s'en va fièrement. Le prophète a parlé. Abaluki akei na nzombo nyonso musakola otoloba. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis, la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Vous voyez? Omoni. Vous êtes là, Église. Ozana Ecclesia. Quand vous lisez ça dans les livres de chroniques, Tango tangiango na mokanda ya batango. il est dit, Ekomami. le prophète était encore dans la cour. Mosakoli azana na lopango. Dieu lui dit, fais demi-tour. Nzamba ebisie baluka. Il revient. Azongi. Dieu lui dit, dis à cet homme, il ne mourra pas. Nzamba lobi loba na moto akokufa te. Il dit, ah, Abi moi j'ai annoncé la mort. ngai na lusakoli kufa. Maintenant je reviens, il ne mourra pas. Siko na yesu koloba ete akobi kufa te. Mais entre le premier message et le deuxième, Katikati na sango ya liboso pe ya mibale. il s'est passé quelque chose. Eloko moko elekaki. Ézéchias a dit à Dieu, Ezekias alobi na Nzambe. souviens-toi. Kanisa. Il n'a pas dit à Dieu, Alobi te na Nzambe. si je vis, je ferai. Alobi te ete soki na biki na kosala. Mais il a dit, Alobi. souviens-toi de ce que j'ai déjà Alobi fait. kanisa na o esi na sala. Hey! Hey. Et dans les livres de chroniques, Na mokande ya batango. Ézéchias demande un signe. Ezekias asengi elembo. Et Ésaïe lui dit, Isa alobi na ye. regarde la montre. Tala o ezali etaleli tango. Tu veux que la montre avance ou qu'elle recule? Olingi ete kongo ekende liboso to pe ezonga sima. Il dit non, qu'elle recule de Alobi 15 ezonga minutes. sima. Vous savez pourquoi il a demandé qu'elle recule? Oyebi ponya alobaki ete ezonga sima. Que Dieu se souvienne Ete Nzambe akanisa de ce que j'avais déjà fait. na o esi na salaki. Plusieurs disent à Dieu Mingi mingi aloba na Nzambe. que la montre avance. Ete tango ekende liboso. Quand je serai guéri, Tango na kopola moi je ma, ferai, na moi kosala, je donnerai, ngai na moi je kopesa, bâtirai. ngai na kotonga. Il a dit Alobi. que la montre recule. Alobi tango ezonga sima. Souviens-toi de moi. Kanisela ngai. Dieu s'est souvenu. Nzambe Il akanisaki. dit non, cet homme ne mourra pas. Alobi moto akokufa te. Il lui ne mourra pas. Yebisi akokufa te. Jonas n'avait pas lu ça. Yo natangaki yango te. Que Dieu peut changer la parole du prophète Ete Nzambe akiko bongola liloba ya mosakoli. en fonction de l'attitude de celui qui reçoit le message. Na kolandisama na lolenge ya ezaleli oyo moto azoyamba sango yango. Dieu peut changer un ainsi dit l'Éternel Nzambe akiko bongola oyo elobi yawe. à partir de ton attitude. Kolandisama na lolenge na yo kozalela. Ah. Retrouvons les livres. Tozongela mokanda. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Alléluia. Alléluia. Et nous allons prier Tokosambela pour qu'une parole qui a été dite sur toi soit changée. po ete liloba moko oyo elobama likolo na oyo yango ebongwana. Oui. Ya Que solo. la parole de condamnation Liloba ye etumbu soit ôtée. yango elongwa. Que la parole qui te faisait peur Liloba oyo bande kobangisa soit yo, brisée. yango ekweya. Il y aura une nouvelle prophétie sur toi. Ekozana lisakoli ya sika likolo na yo. Il y aura un nouveau ainsi dit l'Éternel. Ekozana elobi yawe ya sika. Oui, Ya solo. Dieu fonctionne comme ça. Nzambe asalaka makambo lolenge oyo. Alléluia. Amen. Il y a un nouveau message. Eza na sango ya sika. Jonas ne le savait pas. Yona ayebaki yango te. Il ne le savait pas. Ayebaki yango te. Oui. Ya solo. Jésus le savait. Yesu ayebaki Quand yango. le diable dit il est écrit, Tango diable alobi ekomami. Jésus dit il est aussi Yesu alobi écrit. pe ekomami. Aujourd'hui, Kasi lelo, nous sommes dans il est aussi tozali écrit. na ekomami pe. Ah, il est aussi écrit. Ekomami pe.
Il t'a été dit, elobamaki il est aussi dit. elobami pe Un homme a parlé sur toi, moto alobaki likolo na un yo autre s'est levé au nom de Jésus pour parler sur toi. moto mosusu atelemi na kombo na Yesu mpona koloba na tina na Et yo je me tiens pour parler sur ta vie maintenant. atelemi mpona koloba likolo ba moi na osika oyo Cette malédiction est ôtée. elakeli mabe wana elongwe Cette parole est annulée. maloba wana elongwe La parole pour te tuer ne te tuera pas. liloba mpona koboma yo ekoboma yo te Tu verras ceux qui t'ont maudit okomona bayo balakelaki yo mabe vivre les paroles de malédiction qu'ils ont jetées sur toi. wana babika maloba balakeli mabe balobaki nde likolo na yo Il y a une autre parole sur ta vie. eza na liloba mosusu likolo ba moi na yo Attention, quelque chose va se passer. bosala kebe eloko moko ekosalama Nous allons annuler une parole. tozolongola liloba moko Et cela demande une grande autorité. wana esengaka bokonzi ya Et makasi dans quelques instants, na ngonga moke l'autorité d'en haut bokonzi kouta likolo va opérer sur toi ekokita likolo na yo pour annuler cette parole. mpona kolongola liloba wana Cette malédiction elakeli mabe wana ne peut plus opérer. ekoki kosala lisusu te Cette parole qui te maintient dans le célibat liloba wana ezovandisa okati na bonzemba est brisée. yango ekwei Cette parole qui te maintient dans la stérilité liloba wana oyo evandisi okati na ekomba est détruite. yango ebebisami Cette parole qui te maintient dans la pauvreté liloba wana oyo ezovandisa okati na bobola est annulée. yango ebebisami Cette parole qui te maintient dans la maladie liloba wana oyo evandisi okati na bokono est périmée. yango esi eleki Cette parole qui te maintient dans la souffrance liloba wana oyo ezovandisa okati na pasi est anéantie. yango ebebisami Elle n'a plus d'effet. yango ekosala lisusu te Car il y a une nouvelle parole sur toi. tena liloba ya sika mpo na yo Prépare-toi à la recevoir. bilengela ya koyamba yango Et il y a une puissante onction au rendez-vous. mpe eza na nguya moko epako ya makasi na Tu bokutani sortiras d'ici yo kobima na esika oyo vainqueur molongi avec une nouvelle parole. na liloba ya sika Et Dieu mpe nzambe va te visiter en très peu de temps. akotala yo na ngonga moke En kaka très peu de na temps. ngonga moke Et je voyais quelqu'un en vision na bande komona moto moko na emoni qui me disait quelque chose s'est passé sur ma jambe. azoloba ete eloko moko eleki na lokolo na ngai Et pendant que la personne me le disait, ntango moto yango abande koloba na nga je voyais que quelqu'un était entré dans leur cuisine namonaki moto moko akotaki na kati ya kikuku na bango et avait détruit la nourriture. abebisaki biloko ya kolia Et c'est par là que le problème a commencé. eza nde kuna makambo yango ebandaki Je connais la personne. nayebi moto yango Je l'ai vu clairement. namonaki epolele Attention, sala keba attention. sala keba Quelque chose va se passer. eloko moko ekoleka Attention, sala keba attention, sala keba attention, sala keba Église. eklezia Nous sommes en train d'effacer le tableau. toza kolongola oyo ekomami na Tout ce qui avait été écrit contre ta vie. nyonso oyo ekomamaki na ntina kotelemela bomoi na yo Et j'écris maintenant nazosambela sika que oyo tu vivras, ete yo que kobika tu réussiras, yo kolonga que tu prospéreras. yo kofuluka Que la puissance d'en haut nguya ya likolo t'introduise dans un autre plan de Dieu. ezokotisa yo na mabongisi mosusu ya nzambe Oui, ma sœur, c'est ton jour. ndeko mwasi eza mokolo na yo C'est ton jour. eya mokolo na yo C'est ton jour. eza mokolo na yo C'est ton jour. eza mokolo na yo C'est ton jour. eza mokolo na yo Dans tes yeux, je voyais la foi. na miso ya ndeko mona kondima Je voyais la foi. na bandeko mona kondima Cette parole est annulée. liloba oyo elongwe C'est ton jour. eza mokolo na yo C'est ton jour. eza mokolo na Et yo l'on saura que l'Éternel est mpe Dieu. bakoyeba ete yawa aza Oh, nzambe déployez les équipes. wana basali bakota Et na mosala yakorabai kerebe sheke ikoto. Urabai kerebe sheke yakoraba. Cette parole-là est détruite. liloba wana ebebisami Cette parole-là est détruite. liloba wana ebebisami Cette parole-là est détruite. liloba wana ebebisami Ta jambe est libérée. lokolo na oyo Ta jambe est libérée. lokolo na esikolami Ta jambe est libérée. lokolo na esikolami Tu pourras faire un grand pas maintenant. okoki kosala etambe monene Tu pourras progresser okoki maintenant. kokende liboso sika Tu pourras avancer okoki maintenant. kopusa na liboso Tu sika oyo pourras entrer dans cette maison-là okoki maintenant. kokota na ndako wana sika oyo Oui.
Quelque chose de nouveau maintenant. Les portes sont ouvertes. Toutes les paroles de malédiction sont ôtées. Même cette prophétie-là est annulée. Parce que Dieu a vu ton cœur. Dieu s'est souvenu de toi. Il s'est souvenu de tout ce que tu as fait. Que cet enfant reçoive la vie au nom de Jésus. Que cet enfant reçoive la vie au nom de Jésus. Que le miracle se produise maintenant. Quelque chose doit se faire. Oui, il y a une nouvelle autorité qui descend. Qui a effacé ton nom sur la liste? Nous remettons ton nom sur cette liste. Ton nom doit être cité. Nous l'écrivons même au crayon. Oui. Je le déclare sur toi. Et il en sera ainsi. Les ténèbres ne régneront plus sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et l'on saura que l'Éternel est bon. Et l'on saura que l'Éternel pardonne. Tu es pardonné. Tu es pardonné. Et reçois la bonté de Dieu maintenant. Sois restauré dans ta personne. Sois restauré dans ta dignité. Parce que Dieu ne t'a pas rejeté. Parce que Dieu t'a accueilli. Parce que Dieu t'a porté. Sois en paix devant Dieu. Lève la tête et continue la marche. Lève la tête. Dieu est avec toi. Qui sera contre toi? Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Que son nom soit glorifié. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Que son nom soit glorifié.